breaking news boza ebele bobo meseni kolanda masolo ya Congo et donc eza kitoko mingi kokota na kati ya masolo ya Congo eza mawa mingi nazaki directement en ligne moto moko azobenga mais avant nayamba moto oyo nayebisaki bino ke so okoti na Facebook ozomona Facebook wa Didier Forme bokei côté ya vidéo nayamba na ndeko. Allô, Elumbe? Madame Bonio. Ça va. Naza en direct à Breaking News dole yo benginga na yambio mba modo oza en direct à Breaking News basango nini? Ça vous a été na yoka yebo. Nangina tuno question lokolo koti appel pathétique ya papa na biso no Rwanda na IDP c'est pas Tshisekedi omoni ondeni. En tout cas, na moté papa moi na sali so asala appel. Asali appel que bayoka na bango na papa na biso Tshisekedi pour na libérer mboka. Ça l'appelle moko bien, il appelle moko vraiment bien qui oyo lelo papa na biso Tshisekedi ako saisir opportunité oyo pour la kozongisa sous confiance ya bana mboka na IDPS pe ipa na yimei papa Etienne Tshisekedi. Ouais. Parce que Kabila ba jeune ayi azosala alingi vraiment que non akende yi mokoti. Mais akende akunda IDPS oyo babudi bitumba presque bambule bili. Ouais. Donc alinga kunda bango asisa bango donc papa babiso Etienne Tshisekedi na IDPS ba profiter na eloko wana. En tout cas ba poilo mibale ya mboka Congo lelo oyo soki baza ini et basali opposition mais basali résistance ba résister contre occupation ya Congo comme kosikola mambala moko et vous avez vraiment sans problème tout ça on a besoin mando qui peut bato mali soki balobi ki basikola Congo bayokani basali opposition ti basali vraiment résistance oyo bino bozo oyo ozosala na bandeko nyonso bazosala komi kosikola mais soki basali politique oyo IDPS ezosala kokende badialogue nyonso banda ebanda akende kovanda na mesa kosaka baélection na bato wana bakotikala na Congo tala lelo oyo M23 oyo eza na Uganda eza kuna na Rwanda basa kosi préparer baya koparticiper na ba dialogue comme parti politique et pourtant baza ba étranger moko congolais na kati na bango azati Kabila lelo oyo IDPS fait bango opportunité fait bango chance ya organiser l'élection nalandi ambassadeur na biso oyo azalaka awa nano tobengaka ye nano Kikaya Kikaya alobi ke no ekoki mpe kosalama sans IDPS ya Etienne Tshisekedi. Kikaya azalaki ambassadeur awa me akima à travers anika na Kinshasa akokaka Londres te po tokimisa ye ouais. Mais aza surtout ambassadeur ouais. Tu vois aza koloba keno bakoki kosala dialogue sans IDPS ya Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire quoi? IDPS sali ba démarche nyonso pour obtenir dialogue et na suka basindole yango ba Rwandais. Basindole yango ba Rwandais barubirwa bango api basali plateforme na bango. Basu bakouta Rwanda kuna ba M23 bakuya. Et lelo le petit moropé Kabila Rwandais tant bakokende kosala basisi na bango bakokabula bapose bakosigner bapamikanda pe consort ataki ye Kabila Longwe. Mais président oyo akoya ata aza congolais mais akotravaille na barwandais alors avec barwandais so bani baboma eza 10 minutes donc eloko nakoloba keno papa na biso Etienne Tshisekedi na IDPS basaisir eloko oyo batala intérêt na bango te mais batala
nsima batikela bango Congo mobimba ndenge bayelikaki yango na colonisation Mobutu atikelaki bango yango. Ouais. Donc Mobutu atikelaki bango Congo ya kokangama mobimba. Donc soki batikeli ba Congo epai ya ba génération future et vous allez reconnaissant la bango. Ouais. Donc voilà. Bon, apport il y a breaking news na communauté zandenge nini bino batuza kolandango conseil ko pesa na breaking news apport nini apporter na kati ya diaspora. Apport ya breaking news na diaspora est positif. C'est-à-dire que ils ont résoudre ba makambo oyo iloba maka tropa et tozo ba na tribu na likolo. Ouais. Et puis ba bino ebele ba passer ba sali na bato et puis ba komi ko ba ngo trop abuser bato. Ko ba na ko abuser bato pour la ni ba ebike non. Soki bo memi yango na epa proverbe 30 par vous allez exposer. Donc quelque part déjà ko épargner bato. Et na kata communauté pe bato mususu ba futi ba nyongo oyo nyaka mela mutu na kanai. Ouais. Bato mususu pe basengani babolingisi makambo ebelebele poto lakisa yango te soki moto amelaki moto afuti toyokanaka ke totanga kombo na ye te lisolo mpe limwa ndenge wana mpe bato tu oyo bafuta baniongo bayoka parole na nga lisolo na bango ebetama te kaka moto oyo bamelaki na moto azongisi na biso bato oyo toza na kati ya breaking news nde toyebi lisolo yango loba no ndeko nanga. Donc breaking news en tout cas ezosunga mpe na communauté eloko moko kaka breaking news akoki kosala bainformation ebele breaking news nga mpe naloba yango keno eza bainformation moko fabriqué te ya bainformation moko fourni na bavictime mais eloko nasenga na breaking news kosalaka double check. Ouais. Double check parce que mutu mususu akoki kozina mutu mais abengi breaking news pour abebisa ya saliri. Ouais. Ozomona na barèglement de compte nde eza mabe alors soki biloko ya ndenge wana double check ezali te ekozala sikoyo okubana koaffecte breaking news. Ouais. E na yemei le proverbe 30 oyo azali présentateur. Ok, kitoko. En tout cas, merci mingi. Wana soit aussi si na okableo. Merci pour la participation là. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Frédéric Ilumbe a parti à London à intervenir, mais avant d'intervenir, Nazaraki Kolaksabino que Botala Musala Oyo Tozako Sala Namboka Oyo. En fait, bisomo to yebi Musala to Salaka, tozana biso na tina batuba balinga to ba boya bisote, mais za malamu batu oyo bazolanda biso bapesaka statistique bozomona bino moko breaking news yango wana soko koti na YouTube ya Didier Forme alata kala o cliquer na n'importe quelle vidéo nanga o cliquer sika bakoma a Didier Forme alata kala et ko bimso vidéo aucun na likolo au fini place à ba vidéo cliquer au mona ba émission ko bima mais tala siko nombre combien de personnes bazolanda tozala 604 503 views yango botalango donc 604 505 soki combien bazolanda et tozana combien bato ba subscribe tozana 652 subscriptions donc to battre record ya ba masolo ya YouTube soki ezana mutu azana bato balandake mingi kolekanga alakisa soki eza na pasteur ou bien mutu moko bato balandake mingi kolekanga alakisa c'est-à-dire ndenge toza boye toza très suivi bato balandaka biso ebele et tobandi yango inane kaka tobandaki yango le 11 septembre 2014 date tobandaki yango wana donc ozomona naza vraiment na nai na ngai Didier Forme ozomona awa soko koti kende awa na place bakomi vidéo ocliquer ba vidéo omona siko ba vidéo na ngai nyonso ebimi omoni vidéo ya liboso tout yango donc soko koti kende na vidéo okomona na homme okokuta vidéo bato batali mingi ezali oyo Zion na Bernadette eza na plus de 13 millions de personnes batali
Donc après wana ezali breaking news radio pain du soir ezali radio bandoki. Après au émission ngana ikanga tout ça là il y a 11 mois ils en a 9000 personnes batali. Donc et bandaka ndenge wana mais soko lingo ta la vidéo alelo au cliquer na place ba komi vidéo okomona ebimisi nyonso tout. Alors okomona pe soko ke likolo okomona ba nombre de personnes batalinga pe ba nombre ya batu oyo balandaka o bazo subscribe, c'est-à-dire soki na sali vidéo et bimi mbala moko epa na bango. Donc tout ça sous neloko ya ko laxate na ndenge toza boye tozo cartonner pour mokili mo mezo landa. Alors félicitations pe merci na bino nyonso tout oyo bo soutenaka oyo bo bondelaka pona nga oyo bo pesaka ba conseil ezaka malamu. RDC, les prisonniers politiques doivent être libérés. Donc, comme prévu, l'ONU a donné l'ordre au génocidaire rwandais, alias Kabila, de libérer tous les prisonniers politiques car le 10 décembre est déclaré Journée internationale des droits de l'homme. C'est-à-dire le 10 décembre est la Journée internationale des droits de l'homme. Puis ONU a appelé ultimatum na alias Kabila abimisa ba prisonniers politiques nyons. Mais mutu o telmaza mato imangongi abimisi quelques-uns atiki ba diomi atiki ba tebele bele wana oyo communauté internationale to communauté européenne ezo landelaye ezo salama bongo. Alors les tentatives récentes des occupants au Congo visant à intimider et à réduire au silence des activités pacifiques et des opposants politiques devraient cesser immédiatement, a souligné Ida Saouya, responsable des droits de l'homme Afrique. Donc, Ida Saola Azali, responsable des droits de l'homme Afrique, a lobby, ba tentative union surtout Oyo Kagame, Kabila, alias Kabila, na ba Rwandais tout au bazo occupé Congo. Bazo tia pression, ba opposant, ba Congolais ba sala ba marche pacifique. Il faut ici là parce que ezali bongo mabemi. Alors, na niveau kaka Kinshasa, depuis le 19 novembre, donc le 11 décembre 2015, bah, enregistré déjà plus de 120 morts au Yobakufi na inondation kaka na Kinshasa, sans compter la province, kunesika ba dégâts salami belé. Et puis, na Kinshasa, plus de 20 000 par famille se retrouvent sans abri. Kaka na ville à Kinshasa, 20 000 familles et zangisika kolala, pe baza déjà na 120 morts. Binomo boye bara. Ce qui officiellement balobi 120 morts, c'est-à-dire ba bombi chiffre mususudo et comme déjà ba 300 ba 400 parce que Congo ba pesa ba figa ba figure to ba chiffre normal te ba banga ba bombaka. Alors dialogue na Kinshasa, Tshisekedi a-t-il bloqué le plan Mukolo? C'est la question bazo tuna, est-ce que Tshisekedi a bloqué le plan Mukolo? Toto yoka ndeko elumbe alobi ke ba Rwandais ba récupérer ba Rwandais bazouta Kampala bamso bazouta Kigali bazuya lokola ba Congolais ba participer na dialogue. Or dialogue wana mutu alandaki yango mutu apesaki ultimatum ezali bongo Tshisekedi. Siko lokola lobi ya kokendete. Est-ce que a bloqué plan Mukolo po Mukolo mutatindaki e alandengo wana parce que tout sikoyo alias Kabila a combiné au sama ka Mobutu asalaki aza entouré na ba mobutiste a commandé ko copier Mobutu etikali kaka e continent nan nzete po ba yeba ke aza Mobutu donc a copier nyonso sauf e continent nzete donc so pese ka e continent nzete a Mobutu donc Mobutu light donc ezan ngone. Et puis au total c'est le 40e ultimatum que IDPS donne au Rwandais Kabila. IDPS va exagérer ba komi couper ça ba ultimatum ngo pamba olamukana tongo bo ultimatum donc tozo ba tesko comme chantage ou bien comme fond à commerce parce que tu remarqué que makambo ebele zo sala Tshisekedi aza malade ko mukolo azo bate on dirait moi na mwasi na ye na entourage na ye baningi bazwa kombo ya Tshisekedi et comme fond à commerce basa na ba chantage tout. Il faut qu'on remonte en 2011, après l'élection, Tshisekedi a gagné l'élection, mais l'élection, Tshisekedi a lancé appel à l'Obiba Kangelae, alias Kabila, il a minorité pour faire dans Rwanda. Mais comme ça, dossier on a Tshisekedi a signé sangote, Mbalamoko, tout le monde a Tshisekedi
aye koloba azokende dialogue aona nani na mutu oyo atindaki bakanga ye bamemela ye manu militari. A part wana apesi ultimatum tomoni so mwana ne Chilombo apesi ultimatum oyo alias Kabila ya kopesa programme na ye oyo alobi a changer constitution boye na boye banda siko Tshisekedi aboyo ke na dialogue bapesi susu ultimatum oyo. Or Tshisekedi foye bango bien que na Libye, na Tunisie, na Burkina Faso opposition etikala ki jamais kopesa dictateur ultimatum. Dictateur bapesa ke ultimatum te. Dictateur sokozo pesa ultimatum c'est-à-dire comme chantage bokomi ko kabola mbongo bozo soutirer ba mbongo bozo soutirer moi balia sa ba dollar pour comme chantage. Alors na Burkina Faso, na Tunisie, na Libye balakisa comment ko soukisa ba dictateur. Et comme chantage, il faut arrêter qu'on monte en chair. Ce que nous devons faire, c'est libérer le Congo et non faire le chantage pour gagner quelques sommes d'argent. Et comme il m'a trop. Lit, il y a libération et c'est un sacrifice. Sacrifice de vie ou de mort. Parce que na Congo, bazo boma ba Congolais, bino souci na bino ekomika botoni sa ba poche na bino. IDPS ba comme si Tshisekedi fonds de commerce ou bien quoi pour vieux à la santé. Il y a bien te ba comme ko utiliser combo na ye. Or ba bosane te musée ata na kati ya folie na ye alobaka la lutte sera longue et populaire. La lutte sera longue et populaire oza idéologie musée atika pe yango tozolanda. Na niveau à Kinshasa ba bimisi dossier moko ya makasi Kengo wa Dondo Muyibi. Kengo, un voleur né, il a prouvé à la manière peu avant de quitter la primature pour la dernière fois. En effet, il a vendu à l'État par le canal de la Banque centrale de Zaïre sa villa de Binza. Villa Oyo, Kengo, Alaxika Muyibi, Pazara vrai Muyibi. Dernière fois, Zagi na primature avant Longwa, a tekela l'État congolais, villa naye, oza inachevé, oza na valeur, il n'y a même pas 200 000, a teka mon valeur à 50 millions na ba congolais. Peli susu na État congolais, a teka mo 5 millions de dollars. Ndako eza na valeur il y a 200 000 te, mais il y a teka mo 5 millions de dollars. Peli londa bango eza raye. Donc kengo mutasala bongo. À part wana, les razaka premier ministre basalaka effort de guerre mbongo oyo ezalaki te ba stopper guerre ya Kabila et comme na Kinshasa c'était Mose Kabila il a détournant 50 millions de dollars oyo akenda nango ye moko ayebi côté kenda. Donc il avait encaissé 50 millions de dollars pour éradiquer la rébellion de Mose. Donc celle Kengo, c'est où est parti, où il a placé cet argent. Et Kengo, il y a des cadavres dans son placard. Dans Nakatia, placard, donc placard, place à Tchaka Bilamba, place à Bomba Babiloko, na ba chambre na banani, bakuta bibembe ya batu. Alors Kengo, il faut justifier biso, bibembe wana bakuta na ba placard na ye, eza ya nini, parce que babisi biso ke, asala business monene ye na Kagame kote ka ba crâne na ba congolais donc na musée na bango to na musée na bango oyo ba tiaka ba tu ba crâne mingi za kuna ya ba congolais Kengo muto atekango. Donc Kengo vend des crânes humains congolais à Kagame et puis Kengo a volé plus de 50 millions de dollars, l'argent qui était destiné à éradiquer la guerre qui a mené Mose Kabila. Et pourtant vous voyez bien que Kengo azalaka agent et à liaison, il a trahi Mobutu son ami, ou il a payé sa nationalité congolaise parce que Kengo azan n'est ni parent ni de sang bazaba congolais. Kengo maman naye azaki rwandais ayaka libala na Kengo mwana polonais, juif polonais ayeko kota libala et pas ya officier moko ya congolais na mbandaka. Donc Kengo azala jamais na makila ba congolais. Et comme sabiso tout monaye akoma président Sénat, bon président Sénat ezali salaire bafuta ye po atraisaki apesaki ba plan peto monaye a se posa lokola candidat na présidence ya Congo et pourtant aza na makila congolais te ni de père ni de mère aza congolais. Donc Kengo alias Kabila Joseph Hippolyte bakoki ko se présenter te na ba kameri wana
na Jean-Pierre Bemba et puis pe na Tshisekedi Chilombo parce que maman na yaza rwandaise yaza angolaise donc bazali ba 50% congolais 50% étrangers na constitution na biso bakoki ko présenter ba élection te bakoki ke lokwa ba élection te donc Kengo aza un voleur Kengo avant kufa tozwaka chance à kokangaye à justifier makambo nyonso tout oyo salama na Kinshasa scandale malgré mbongo oyo Mugalo apesi bango apesi ba pasteur et église des réveils plus de 50 000 ba partagé pour na kokosa bandimiki ko voter za mabe ba swani pe baza prêt à kotelema l'église catholique ba passer église des réveils pour bazu mbongo mwana ya apôtre Mbiye mbongo mabonzezo ko kasute a yesu ko sala concert ya Noël a tiango droit d'entrer $50 pour na komela bandimi pourtant biso tous églises des réveils Noël les farce Jésus abotama na Noël te Jésus abotama qui faisait en juin ou na juillet donc jamais akoki kobotama na Noël parce que bon imaginez moi na ya mukeba ke no tiaye na kati ya crèche esika babokola kabibwele na hiver akokufa donc bakosaka bino eza nango journée moko mindele babongisa pona koteka ba sapin pona koteka ba cadeau na bango alors biso ba oto yebi nzambe to fetaka Noël te fête yesu atikeli biso ezali fête à Pâques donc à part Pâques fête musu ezate soki bana mike ba ko fêter Noël po na kopesa bango ba cadeau to kopesa bango ba cadeau mais biso bana na nzambe ko kende concert moko te ko kende veillée moko te ke ya Noël ezali bongo eloko oyo ezali ko finga nzambe to ko sala blasphème ko kende ko sambela Noël to ko sala réveillon à Noël donc je crois to sto lobelango to lobelaka ngo pelisusu na Kinshasa sur chaque avenue eza au moins na 30 églises oyo bakoma kuswana kowelela bandimi ko bwaka na bambokela ko tia na ba micro makasi po batala nani o azana ba pareil makasi po na ko tia loyenge na quartier wana c'est-à-dire ezana nango susu église te mais comme nango ba aventure alors ba église des réveils ba futi ba pasteur mbongo na Mugalu po bateya batuke bakendaka na nini te na basala soulèvement populaire te ba soda congolais ba futaka bango te bazoboma bango to yebite ti siko ba ozela nini po ba zwa pouvoir parce que na Burkina Faso ba soldat bazaki pembeni ya ba civil alors to pesi papa Landu Vanga Congo Sakola merci mingi parce que azali journaliste oyo aya na Congo Millennium et puis lelo azana Congo Sakola kouta Irlande koya kosala ba reportage awa na England ayela kaka proverbe 30 pe na nzela proverbe na lansaki ba pasteur mususu o ba yebanaki te ba leka pe kuna yo fele na importance pe na lisolo oyo nga na solo lagi na ndeko na biso Landu Vangu félicitations ndeko bana Irlande bazobelela batunaka nga conférence ya Irlande osama mokolo nini parce que masolo wana eza yo pe papa Landu autu kutindela nga message bi proverbe continuer bolo makasi Irlande mobimba bazelaka proverbe 30 alors tolobi ete ezali mawa mingi pona komona makambo zoleka na Congo oyo tolobi IDPS bakopesa ba ultimatum combien de fois puisque oyo bapesi ezali bongo ultimatum soki ya 4e fois et comme lokola ba chantage tolobaki ete tozana idéologie kaka moko pesa ndoki nyonso tu oazo tia des autres na communauté singa milai amide milai moko pe idéologie zaka moko omoni ndoki obeleli. Breaking news lisolo ya nga na titi le volant fumon putu ezolambama kala mingi te ozana ba mir na mino yesu nkolo bye bye.